boye baka yango devant la Cour de cassation saisie par un pourvoi formé en matière répressive. Mokangemi akoki kokotisa requête ya bosenga ya liberté provisoire bena botali mai makomamaki na kati ya mokanda ena nde naliki ete Cour de cassation epesaki nzela eyambaki mpe endimaki kopesa ye na nzela ya ordonnance liberté provisoire na ye. Na ordonnance wana Cour de cassation esukisi likambo ya ndeko te kasi epesi ye na ino bonsomi pote makambo maitango makokoba ye akofanda na ino na kati ya bonsomi kasi bonsomi bona bozali bonsomi bwasuka peza te mpona koloba ke likambo esuki to azali innocent to asala eloko te to azwi etumbu songolo ezalika bobele bopemi mpona kozela likokozwama na réponse ya pourvoi na ye. Bayeba kobenga yango scandale judiciaire na kokwea na motambo na bango te pamba te omoni na makambo etali bandeko baike boye bakosalaka mosala ya politique bandeko bana bakolandela mabobele bandeko bango ba politicien Thierry na kokwea mitambo ba politicien te pote naloba bazoloba malamu to mabe. Réaction ya ndeko ya Akage oyo azali ndeko na ngai na kolingaka ye mingi ezalaki réaction à chaud azalaki na ino atangi article 47 ya cour ya loi relative à la procédure devant la Cour de cassation te ezalaki réaction à chaud naliki ete lelo soki atangi yango na motema malili akomona ke la réponse to réaction oyo apesaki réaction lokola ba politicien kasi na botali mobeko molengeli nini article 47 ezali polele epesi makoki na mokangemi oyo asila kozwa etumbu na ye na degré ya ibale awa akosalaka pourvoi en cassation akotisa mokanda mwaye mwa bosengi bonsomi total to bonsomi boye bokoki kozela muke likambo na ye lisuka na pourvoi. Eloko ekamwisi bato lelo na kanisi ezali stratégie oyo Vital Kamerhe na bavuka na ye basalaki ya kokupe court na médiatisation ya procédure. Donc procédure na ye ya pourvoi a médiatisaki yango te yango wana bato mingi bakanisaki ke asalaka yango te donc andimaki etumbu oyo bakatelaki la second degré. Mais na botali likambo ya lelo elakisi ke andimaki yango te asalaki pourvoi pe atiaki ya mouvement article 47 oyo lelo epesi ye nzela na bozwi bonsomi ndenge Cour de cassation esila kozwa yango na ordonnance. Awa ndeko Vital a bénéficié na liberté provisoire azali acquitté te azali innocenté te likambo na ye esili te azwi nde bonsomi pote apema muke azela etumbu ya suka awa bakatelaki etumbu ya 13 ans akotisaki mokanda ya kolakisaka ba juge ya degré d'appel babokomi to na koraisonner na kati ya arrêt na bango basalaki ba violation à la loi ba violation à la coutume basalaki mauvaise interprétation de la loi to ya coutume maye makosenga makapote pourvoi ezala jugé fondé kasi dossier mobimba etikali eza dossier mobimba lelo tokoki koloba makambo ya exécution te mpona nini azongisi mbongo te nano tokomi na etape wana te mbongo oyo azwaki nani moto akozongisa yango wana ezali biloko oyo bajuge bango moko nde bayebi nini bakolobela ngai na moma oyo nazali kuna te nakoloba kaka ke effet ya liberté provisoire ezali kopesa mokangemi bwa bonsomi mais esukisi likambo te esukisi dossier te azali akite te na ino akomi condamné na degré ya cassation te. Eloko mosusu balandi basengeli bayeba ndeko ezali kuna na Cour de cassation ndeko Vital akosamba lisusu te bakobenga ye te liboso ya bare pote aloba pote asamba eloko ekosamba kuna ezali bobele requête oyo ya pourvoi akotisaki nde Cour de cassation eko examiner yango
bakotela ba reproche oyo asali na arrêt ya second degré ezali te ke tokomona lisusu ke babengi ye akende kosamba bakojuge fond te bakokota na fond te kasi soki cour de cassation emoni ke procédure ya na niveau ya appel ezalaki respecté te to ba violation ya loi ba violation ya coutume ba violation ba mauvaise interprétation esalamaki cour de cassation okoki kokase arrêt sans ou avec renvoi. Okay. Awa azali libéré provisoirement Ndeko Christian. Il faut qu'on se rappelle na article 45 ya mobeko moena utaki kotangela bino. Article 45 ena ezali clair. Ezakolo ba que les délais na exercice ya pourvoi en cassation ezali suspensif ya exécution ya décision. Elingi koloba ke na mokolo ya lelo akoki ko reprendre misala na ye soki ordonnance epekisi yango te parce que ordonnance awa ezwamaki il faut assortir liberté na bacondition ya kopekisa eloko boye kopekisa kotambola boye kopekisa kobimi boye kopekisa kokende ba frontière par exemple ordonnance il faut fixer ba limite mais awa lokola condamnation exécution ya condamnation eza suspendu donc arrêt ya cour d'appel eza lisusu na caractère ya arrêt définitif et coulé à force des choses jugées te parce que ezali kofaire objet ya pourvoi. Donc, soto tali bien na moya lelo mokola lelo Vital Kamerhe azali toujours considéré comme innocent parce que jugement onyo surtout et juge qui est coupable et quoi. Donc il est libre de tout mouvement. Non. Va suspendre. Oui. Na mokola lelo Ndeko Vital Kamerhe azali présumé innocent jusqu'à ce que arrêt à cour d'appel et qu'on a coulé en force de choses jugées, c'est-à-dire jusqu'à ce que arrêt à cour de cassation en pourvoi et qu'on confirme arrêt wana. Et l'ingi koloba, ce qui arrêt à cour de cassation et l'objet que pourvoi vital les alliés fondé arrêt à cour d'appel et s'exécuter. Mais est-ce que, par exemple, cour de cassation est co-étudié sur la forme, donc est co-jugé plus bas juge il y a appel que Makambo basé reproché à Vital Kamerhe, est-ce que ce qui cour de cassation et lobby que respect à pas procédure et à la quitter donc et quoi ici maye malobami na cour d'appel celui qui a été condamné en premier et en appel pourra donc être libéré alors que tout ce qu'on lui reprochait est na de Vital Kamerhe azali présumé innocent jusqu'à ce que arrêt à cour d'appel et qu'on a coulé en force de choses jugées, c'est-à-dire jusqu'à ce que arrêt à cour de cassation en pourvoi et qu'on confirme arrêt wana. Et l'ingi koloba, ce qui arrêt à cour de cassation et l'objet que pourvoi vital les alliés fondé arrêt à cour d'appel et s'exécuter. Oui, ils ont qu'on lui reproché des choses vraies. Car si biloko oba reproché qui est ba juge bakataki yango malamu te ezali biloko ezali prévu na procédure na biso de telle sorte que pour raison de forme eloko oyo ya solo etali fond ya procédure ekokwea pamba te forme ezalaki respecté te arrêt ya cour de cassation natangi yango te mais na momesano eza ordonnance na momesano ordonnance obligatoirement ordonnance il faut et fixer ba condition ya liberté provisoire. Pe na kati ya ba fixation ba liberté provisoire, ba condition ordonnance epekisaka mouvement kobima kotambola. Par exemple ndeko oyo azalaki condamné à bénéficier de la liberté provisoire, ordonnance ekokatela ye ba limite tango ya kopekisa tango mosusu kokoma na ba frontière ko voyager kokoma na ba aéroport. Nous avons des décisions et une ordonnance. Par rapport à la caution, nous avons évité ce qui court de cassation et quand la caution est un bon boni, mais la loi prévoit, dans l'article 47, in fine, la possibilité de couper sa liberté provisoire sans ou avec caution. Kasi, Mobeko et Pesaka,
motango ya mbongo oyo bakopesaka na caution te ezalaka appréciation ya tribunal to ya cour yango moko. Liberté provisoire awa bakosalaka yango na bacondition soki ndeko oyo azwaki liberté provisoire abuki lioko lia condition eye bapesaki ye na kati ya ordonnance ekoki kopesa lisusu nzela na cour to na procureur général pour la cour de cassation ya kosenga bozongi na ye na kati ya boloko pamba te abukaki mobeko moye mopekisi ye bobimi botamboli boyambi bato par exemple oyo ekomami na kati ya ordonnance soki likambo ekomami na kati ya ordonnance te wana epekisami te. Donc comme pour dire que soki moto oyo azwi lelo liberté provisoire soki abuki condition ya liberté ena 2 jours après, 1 semaine après, 1 mois après akoki kozonga na boloko kasi likambo esengeli tokanga dele moko te epesama na mobeko oyo etali examen ya pourvoi en cassation. Examen ya pourvoi oyo ekokata likambo ya suka ezali ekosala 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 année selon vitesse na volume ya ba dossier oyo cour de cassation zali ko traiter. Li moko te suka na yango suka ya likambo. Okay. Par rapport ya droit Thierry eloko moko ya mabe esalema te. Ndeko asengaka liberté provisoire na ye na parquet baboya. Asenga liberté provisoire na ye na premier degré baboya. Asenga liberté provisoire na cour d'appel baboya. Asengi yango na cour de cassation bandimi. Elingi koloba ke cour de cassation ezwi ba élément ya plus koleka ba élément ya liboso oyo epesaka ki liboso ya basambisi baye ba juridiction ya se pote lelo ayeba na kokata likambo yango na kondima cette fois-ci que liberté provisoire na esalema juge azali na appréciation na ye sur le plan de droit bato bakoki kopesa penza bato motema pasi te pamba te oyo esengelaki epesa pasi elingaki ezala violation ya badisposition ya mibeko oyo ekoki kopesa pasi ekomi sikoyo lisusu droit te ekomi basensation politique ekomi baappréciation sociale ekomi baappréciation ya population baye basusu basepeli basusu bakosepela te ekomi sikoyo du domaine du sentiment ekomi biloko ya sentiment or mosala kosala na bino awa ezalaki ya kolimolela balangela maye droit elengeli mpe na nzela ya droit ndeko alandaki yango ndenge esengelaki ndenge elengelamaki mpe cour de cassation epesaki eyano na ordonnance na yango lolenge mpe mobeko esili kolengela. Cour de cassation na kozwa mokano ya kopesa liberté mwa bonsomi na ndeko Kamere nano elobi eloko moko te na maye makomamaki na kati ya requête en pourvoi na ye requête confirmative de pourvoi. Cour etali bobele maye ndeko apesaki ye bon raison ya kokoba kosenga liberté provisoire pe cour estatue na yango pe epesi eyano epesi nzela na bopesi bonsomi na ndeko kasi oyo etali mauvaise interprétation mal jugée caractérielle ou caractérisée à cour d'appel na ino cour de cassation efandeli yango te na ino cour de cassation epeseli yango mokano te esengeli ko garder souffle esengeli bandeko baye bakomona lokola na bobimi ya ndeko Vital Kamere elonga ezwami bakanga souffle na bango pamba te toyebi te lobi cour de cassation koloba nini répondant au pourvoi baye bakokanisa ke na bopesami ya liberté provisoire ya ndeko nyonso oyo esalemaki ezali pamba nyonso esalemaki ezali lokola trahison lelo bakanga souffle na bango po te bayeba lobi ntango mosusu cour de cassation confirmé arrêt à cour d'appel en disant que par exemple que pourvoi wana eza fondé te
Donc cour d'appel ekolobela biso lobby soki pourvoi ezali fondé to fondé te po toyeba sort définitif ya ndeko Kamere lobby. Ça 1 an, 2 ans, 3 ans, 20 ans. Aussi longtemps que décision wana finale ya cour de cassation ebimi te, aussi longtemps que ndeko Vital Kamere a BBC te ba condition oyo bapesaki ye na kati ya ordonnance te, a libération provisoire na ye ko continuer. Pe awa pourvoi na ye et suspendre exécution ya etumbu bakatelaki ye azali na makoki nyonso ya kosalama ye ordonnance epekisi ye te.